Bonjour à vous, c'est Monsieur Jordi Efo depuis la commune de Mongafula. Malgré un mauvais déroulement des festivités qui approchent, je tiens à souhaiter mes vœux les meilleurs à toute la famille, à toute sa famille et à tous ses proches, particulièrement à ses deux frères, Randy et Yannick Mwanda. Joyeux Noël à tous. Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi il a parlé du mauvais déroulement, peut-être de son côté lui-même il sait, mais nous aussi on te souhaite le meilleur, on te souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses, que ce qui ne marche pas pour l'instant marche dans les prochains jours. Hein. En tout cas, on le souhaite et on espère que ça sera donc le cas. Alors maintenant nous allons parler avec notre ami Edmond Moïse qui est donc venu nous voir. On va aborder un thème assez spécial. Nous avons un thème à Alpha Gandolo, si les choses ont été faites comme prévu. Donc voilà. Edmond, encore une fois de plus, bonjour. Surtout quand tu as vraiment na maman Alikamu, période où il y a festivité, il y a donc période où il y a classe 1, à Pemaka, pour se ressourcer, pour passer paiement fête pour relancer l'année. Alors, quel genre il y a vacances parce que généralement ils ont vacances car il y a fièvre, il y a fête, hein, divertissement et belé. Est-ce une bonne chose? Comment mon période, comment doivent normalement se comporter les enfants en cette période? Bon, déjà pour faciliter la tâche na bateau bazolanda biso, on doit circonscrire les débats. Tout on a ici comment on a quatre cadres pour réfléchir très bien. Tout ça le divertissement, hein, tout ça le divertissement il y a nani, il y a bana, il y a bana, il y a banani, c'est métaux tikala na bana ya Afrique, bien na bana ya Congo parce que ça ici et c'est tout ça, voilà, ça va nous permettre de très bien réfléchir. Bon. À la base, divertissement, et tira cause à la paix l'eau comme BT, surtout pour na bana, divertissement ils allaient malamo, mais divertissement nini, il s'engeli tout ça tout pesa bana ou bengaka divertissement sain. Ça veut dire que moi na azo sakana, mais na kacha ko sakana wana azo bebati. Ok. Et ça na moi ba point belé où il s'engeli bisoto to souligner, surtout nous les Africains, c'est que les lots oyo Afrique a comme une étape, il y a reconquête, il y a histoire naïe, reconquête, paix, il y a culture naïe. Et maintenant, on a étape, il y a boye, il y a étape oyo, tout ça, on a obligation, il y a investir, mingi et pas, il y a jeune nabiso. Bon, moi, si je suis jeune, mais je parle en tout cas au nom des plus jeunes. Voilà, des plus jeunes et tout qu'on sort, on doit investir sur eux, de sorte à ce que, mouissala oyo biso to sala, misala oyo bako qu'on a biso basala, bango bako bayango pe ba gagner yango kaka te kasi ba préserver pe yango malamu sikoyo comme je disais divertissement de l'eau est bien pour na ba jeune na biso mais ça veut dire que puisque bango balingaka yango eza esika oyo biso esengeli na biso to profiter pe to tia makambo ya malamu wana de sorte à ce que moi na tanga zo sakana azala na libebi te na libungi te kasi ayekola makambo ebele il est sans contredit que moi na ayekolaka mingi na ba espace ludique, c'est-à-dire qu'il y a un divertissement, qu'il y a un environnement classique où ils allaient sérieux ndenge bana ba prenaka. Du coup, ils ont vraiment un moment où biso surtout ba parents, ba encadreurs, ba professeurs en tout cas bato baza na même sur bana tout comme une tango ya musala makasi, to travailler, to encadrer bana biso de sorte à ce que ba développer ba comportement oyo ekosunga biso D'accord, mais concrètement, Nini par exemple, va organiser une compétition en football pour la bana, na parc, ba kuya na ba jeu na ba mata ba mwambe ba sala ba diemba mema bango vraiment na ba genre ya ba divertissement nini oyo et au sala que ba se construire selon ndenge expliquer parce que na période où ils allaient soit ba ke okuta na Père Noël Père Noël après ce moment ba cadeau ba même ba na ba parc ba sali ba diemba ba lipate ba kimi ba mbangu concrètement héros à la genre ba divertissement. Bon, globalement ce que moi je souhaite c'est d'abord
la scientifisation des cadres ludiques de nos enfants. Ça, c'est quelque chose de très important au photo total. Qu'est-ce que moi j'attends par scientifisation? Il y a des cadres de sakana. C'est-à-dire que tant que bana bazo kende ko sakana, ezalate ke bana bazo sakana kaka. Kasi na kati ya ko sakana wana to insuffler comportement moko responsable, comportement moko ya mayele na kati ya bana na biso. Et bakadre wana ezali ebele nde ocho beta par bari ko sakana ba kontra na ba Père Noël, ba ki bazo mata na ba gemba tout consort tout. C'est bien wana ezali ba cadre oyo pa na biso déjà mais il y a malamu et ozalake bazala beaucoup plus na ba cadre oyo izo tia bango na mokili ya libanda te, c'est-à-dire que ezala hors Afrique te. Ok. Bon, déjà à la base quand on dit le là, il faut scientifiser les cadres. Bana ebele lelo obengi mwana ke non Noël oui, mais Noël ango eza nini? C'est quoi l'histoire eza na sima ya Noël wana? Toi en tant qu'Africain, qu'est-ce que tu dois retenir na date wana? Mais non, parce que c'est ça en fait, nous sommes en train d'évoluer na onde balobaka na bric à brac. Tout ça la makambu donc parce que na X côté basali copier coller photo ça là. Non, on ne sait plus évoluer comme ça. Aujourd'hui on s'est dit voilà, nous sommes dans Afrique moderne, mais avec quelle pensée, avec quelle idéologie? Du coup ezaba biloko oyo il faut essayer to vendre la yango to bongisa yango peto koma kokende malamu. Parlons de kosakana lelo. Ozomona kosakana lelo ya bana na biso eza beaucoup plus à l'européenne, eza beaucoup plus na ndenge ya libanda. Alors que biso na ndenge na biso ya Afrique tozana ba je na biso oyo ba je wana au-delà ya kosakanisa bana, mais ezo faciliter croissance na bango physique, ezo faciliter croissance mentale na biloko ebele. Biso ba je lokola par exemple ba mango là, je crois je me suis lobela mango les ali esika eza je oyo ya biso ya kwa Congo wa o epesa idée na ya koskokela ordinateur. Donc so moni bi on a même ordinateur na lingala ezali mango là. Vous comprenez? C'est un jeu mathématique, terrain mathématique, ba boule boue, bo tchara ba boule. Bo changer na ouais. Donc ezali bana ba sakana mais na kacha ko sakana wana bana bazo yekola. Ba jeu lokola bana ba beta nzango. Bana ba beta nzango et faciliter d'abord ba petite physique ya mwana. Oze ba sera sauter fa bisa lokolo yo, akosa muninga ya ke lokolo et puis na ndenge ya mouvement wana ezo kolisa bana rapidement banze bando ba je ba bande ko beta lokola ya ba kede tout consort. Mais non, problème eza nini? Ko lelo tant nani total ba je wana et banwa ba je moko archaïque. Ba je ya kala moni lelo fo mwana fois na tablette na ye azo sakana. Donc moi il faut za kana système moi libanda. Moi ici je beta Nintendo banini. OK, babilo wana eza ya bisoté puisque eza ya bisoté et sunga pe bisoté évoluer té. Alors que celui to lo ba to zapi moderne ndenge ya solo ezali ke tozi ba je na biso wana ya nzango ya nini. Tozi yango to tiango na cadre moko pe ki non de ba le to lo ba mikono ngo na o sepe na mongo min kilelo. Bo tiango pe na kilelo to komi ko sala yango e ko sunga biso. Lelo oyo to linga te tozo le black non bana bazo sakana na ba tablette bana bazana ba jouer ba numérique yé. En fait reine ya numérique ya monde numérique na Afrique ezali au fait fin to échec ya communautarisme oyo ezali bongo marque de fabrique ya biso africain. Donc ça dit que moi en tant qu'Africain à la base je suis communautariste. Naza à l'est ngana fandi mopanzi nanga kuna je suis avandi kuna o avandi non naza so africain te. C'est-à-dire que nous on n'est pas des capitalistes qui ont intérêt nanga na vandi lika yango yo tikala kuna non, nous on est communautaire, on est social. Maintenant quand on nous ramène des choses telles que non voilà aux ana tablette aux sakana aux types sur société te une bébé bonga italioté. Maintenant tout ça comme je disais et ça va comportement toujours forgé, c'est la jeunesse. Jeune ozo sakana bongo lelo ozo kola bongo aza pe jeune yo lobi soki aza esika mo ba bisi ke no yo intérêt no eza boy
anatina ta mon intérêt à baninga mususu X ou Y parce que d'accord. bongo. Donc, continuez, chers téléspectateurs, je vous signale que le numéro est opérationnel. C'est vrai que c'est pour les souhaits, mais si vous sentez que vous pouvez réagir par rapport à ce que Edmond dans le bar, c'est très important. Vous pouvez toutefois appeler ou écrire. Vous allez aussi donner votre point de vue. 084 149 94 78 084 149 94 78. C'est donc le numéro à tout moment. Réagissez si vous sentez l'envie de le faire. Le numéro est là pour ça, 084 149 94 78. Alors, Edmond, en t'entendant parler, Bandegomsoupe ou Barol, Barol, Bapeke, et ça, Kozong, ça peut m'okilisimat. Tant que Marmeza ou Kendeliboso, tant que Marmeza ou évoluer, tant que tu as numérique, tant que tu as Maramouana, tout, il faut que s'adapter. Kolkara, Kozong, a esprit africain, on est ça pour empêcher le développement dans le sens. Oui, c'est très bien ce que tu dis là, mais Yamabe Ezali, pourquoi lorsqu'on parle à l'Africain, modernité raisonnera toujours que Ezali rupture entre passé naïe na présent oiseau vivre. Ça c'est un problème. En tout cas, on doit tutoyer ça et puis tout ça l'effort tout le monde na mutu ya africain. Ce n'est pas ça. Parler modernité, c'est juste parler passé à Moutou, présent na passé na yo yango, oui on a présent au tien au bonisi yango, tien na contexte ya kilelo, comme il évoluer na yango, yango nde bazo benga modernité, c'est-à-dire que moi ici naza edimo moko moderne parce que j'ai mon passé, ils na kati nanga na façonné yango, nde na komi ko tambola yango non ça c'est quelqu'un aza moderne et ça n'a rien à voir na que non fona bossa na passé nanga parce que bon, du reste netinga boy, comme nanga edimo tant na botami ba benga ngai edimo nazo kola edimo ça dit que c'est mon passé nazo ke nango sauf que ils a edimo moko oyo aussi parfaire du jour au lendemain en fait c'est ça musala wana yo isengeli to sala ils a que non bon nzango tikali makambo akala to box yango lelo ekomi que non il faut to sala na ba Nintendo to sala ceux qui nini non ce n'est pas ça c'est au fait que non bon ceux qui nzango yango to bi que non ah na tango akala nzango ezaki pona bana basi ezo pesa mo maladie mo nini ah OK c'est lelo to sala ndeni au fait, c'est ça. La science doit être évolutive. Dans tout ça, le travail doit être fait par l'Africain lui-même, par le Congolais lui-même. Quand c'était parce que bisotomi le baguette moderne, autonome, net bison Congo, République démocratique du Congo. Bon, pays indépendant. Indépendant, toi autonomie na biso biso tout le monde a makam na biso ngai na vanda boy non na comprendre non ah ngana chinois moi ngasani na kolina ngasani mais na ki pona na sakana na za na accès na culture pona kenega na commune musu pona ke sakana bi non na vanda bino na créer toyekola centre culturel toyekola école bana ba yekola na créer na kelia na congolais donc ça dire que faut to koma siko bongo po et makambe uta libanda te mutu monta uti likolo ya kele non to makasi to ça nango déjà maelo to ça nango to ko créer. Donc ça veut dire que non, pour bana basakana bien et tout ça la boué. Tout ça li yango to bandi ko évoluer to zelaté que non, muto ya ko exception no bo sala boué. C'est tout ça indépendant. Tout banda ko fonctionner bongo. Voilà, surtout indépendant tout banda ko fonctionner bongo plus 243 84 149 94 78 plus 243 84 149 94 78. Quel genre de divertissement pour les enfants en cette période? Donc nous sommes avec notre ami Edmond Moïse et donc à l'Ubiso il faut un divertissement pour permettre en même temps Nabana Bazako bien sûr s'évader mais Bazako kotisape en retour et loko érotique à la nakati na bango mais toujours biloko ezali conforme na ba valeur conforme na biso tozali en tant que Congolais en tant qu'Africain. Alors en résumé, hein, Edmond, parce qu'on n'a pas tous les temps pour il y a pena en résumé, qu'est-ce que les gens peuvent retenir avant tout le bela club de lecture? Bon, ce que les gens doivent retenir, surtout les parents, en tout cas je m'adresse à vous parce que la minute oyo, bana baza na maboko na bino et devoir na biso nenge esengeli to sala en tant que parents, ezali kosunga bana na biso bakola na visée moko culturelle pays identitaire. Pourquoi je dis ça? Parce que toujours qui est dans mon kilimombo oyo to se perdre, toujours qui est na ko se perdre. C'est-à-dire qu'avec le temps où on a Congolais au Tikalaraka, Congolais au Azali na po
et puis na congolais aza na carte électeur na ye mais na kati ya pensée na kati ya philosophie tozali sous ba congolais parce que culturellement to kende de plus en plus na robebaka et puis notre obebaka pourquoi parce que nous a beaucoup plus exposé na ba activité ezali ou abenga ba activité extravertie ba activité ya libanda mingi. Et puis encore, c'est que tu as dit système makambo école et là ça a déjà bana na biso heureusement na mincho bana bana école j'ai dit heureusement parce que je sais to côté la makambo na tout avec le temps na ndeko je suis ya kosolola yango mais tant bana bazana ndak to sala effort to la ki sabango Congo to yebete la ngoma solo ya Congo pe to cultiver kibo congolais na kati na bango et kosunga pe biso ba parents en tout cas toza na bana oyo bakowanga na biso te lobi bana oyo bako longola kombo na biso na ba carte na bango te na ba histoire na bango te kasi bana oyo ba perpétuer pe vie na biso na se ya moi oyo. Est-ce que pour que tu passes à autre chose, est-ce que le fait que nous lobby tozo banga que dans les futurs tu perds l'identité na biso, est-ce que dans tout ça la religion peut en a part non responsabilité? Makasi parce que religion lelo surtout pas na biso na Afrique ezali lokola ba benga ngo ba entité dogme et sika aussi ba lobby que non lia papier ou lia papier parce que voilà pasteur à lobby parce que X tonanya lobby au nom de la religion et alors que ceux qui paient bateau bazo kamba ba ecclesia na biso ba oui ko zoa aspect oyo en compte pour ba meka ko mema biso ba congolais vers développement na biso vers promotion pe ya ba identité na biso et kozala malamu mingi parce que mingi so to bito kota na makambo ya religion wana eza moi passe parce que ezalaka toujours na à l'encontre na ba culture na biso na e baraté pourquoi tu vois aux autant dans la Bible par exemple c'est comme si on dans l'église nyonso balobaka que non yo kozonga en Égypte te sambela longola benga molimo Égypte kozonga en Égypte te yondo za wana ozali juif tous appellent hein on continue. Allô? Voilà, la personne est partie. Tu peux continuer. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que non, Égypte ezali esika ya Satana, esika ya mabe, esika bosoto ezali. Kasi so ozande juif, to moi na Israël, wana ezali aux centre. Les Arabes de façon le bac aux en esclavagisme. Voilà, aux en esclavage. Et puis s'il faut en venir par rapport à ça, aujourd'hui on a des documents, aujourd'hui on a pas mal de fichiers. S'il te plaît, moto Zondego. Allô? Allô, bonjour. Bonjour mon frère. Bengi abiko monali. La bengi bino partir en Giringi. D'accord. Joyeux Noël d'abord et puis Lilobano Zani. Joyeux Noël na na makanisia Moïse Dimo. Moïse Dimo papa parce que ngapenda da molani naye. OK. Donc na pesi elongo. Merveille à vous. Oui, merci beaucoup. C'est tout, hein? Oui, c'est tout, merci. Ok, merci beaucoup, mon frère. Donc, merci, encouragement et aidement. Alors, pour nous aussi, ça? Merci beaucoup à l'ami. D'accord, on va la religion part dans oui, il y a religion, c'est-à-dire que faut que normaliser ma cambo na sens moko il y a quota la paix intérêt na biso intérêt à génération baza liboso ce n'est pas normal na église bala biso que Égypte ou ezali na kati Afrique ndé ezali mabe et puis ba mboko ya libanda ba continent libanda ndé ezali malamu. Voilà. Allô? Allô, bonjour. Bonjour papa, bengi so biko monani. Na bengi na Gombe, na commune à Gombe. Oui. Joyeux Noël et puis Yarolo Bezani. Oui, merci pareillement. Okay. Comment on a Chico? Oui. Na Zakolanda émission, en tout cas, na félicité dans monsieur Edmond, na Macanisio à Topesa. En tout cas, c'est vraiment très important. Et na côté en net, c'est moi la biloko aboué. Alors bagi net ba créer qui organisation moko na chango kuna toite kola. Ba biloko ba idée à bongo, il faut que ça correspondre en na niveau ya mboka mobimba na Kinshasa. Pour ça que soit na ba commune nyonso parce que ba initiative ba bomoni pendant les vacances.
kosunga biso pa bana kotindaka bango kuna koyekolaka babiloko wana. Vraiment, c'est une bonne initiative que j'encourage monsieur Edmond. Merci bien. Mes sincères félicitations encore. D'accord, merci beaucoup. Voilà, merci bien. Edmond, tu gardé au Kaka, le temps tu fêté Kaka anniversaire, il y a des gens et puis tu as là, tu as brièvement, ma club de lecture et puis tu as par rapport à Tanabiso. Alors, Alpha Kandolo, on va prendre